Panafricanisme, oyez, 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 espoir du monde, Église universelle. Bajen, oyez, Kamba, oyez, Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez, Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez, Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka Ikaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kake. Muzola kwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela. Unu kianzole musabala. Ilumbu tukwizilongo kanga mansweki. Kwa nzambi yetu. Kadilumbu kimosi kiampasi. Kikutuvingilanga kuntwala. Tata Mwanda Velela. Kaiza yandi kakako. Wakulumuka yelu yalulu andilwa Zulu. Yandi gibeni tomeno kututela. Votso valumweni. Tata Simoni Kimbangu. Lumweni mfumu Yisu. Votso valumweni mfumu Yisu. Lumweni Tata Simoni Kimbangu. Twena kintwadi yesedieto tata mfumu Ambanza. Tata Nluengisi. Tata Nsongya Nzila. Yandi mbangi ya kimona meso. Mumama na mawonsu mavyoka. Mumfu wafunda di mosinka mavwa. Yelunana yevwa. Kina masemetu baizivwanda ngonda tanu. Mukubika. Mana mabakubika mu Yerusalemi. Yandi mpewa siswa sinzidi. Mu Yerusalemi. Tuka muna 1921 kasiswa. Na telumbukia unu tata mfumu Ambanza. Wena yetu kintwade mukatu kwa Yerusalemi. Tulombele kwa sedieto. Watutela mana beto bana bakutakufana kiambote. Faki. Bika tokubike no moko. Twavana sedieto kiambote. Munkumbwa se ye mwana tata Mwanda Velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata Mwanda Velela. Sedieto lehendele kokufwana. Mozola kwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela. Twena kintwadi ye tata Nzambi. Silu twa silu kwa mfumu wetu Yesu Kristo. Vokwenda kakwenda. Kenda kutulombela nsadisi. Impeve ya nlongo ya kedika. Ilemba ninza tambula. Kadika kanzeiko. Fikambi kambi kwa nififikunda ya andi kintwadi. Tata Simoni Kimbangu. Mwanda Velela Nzambi. Wakulumuka. Yewena yeto. Momongo wambanza mbola nkamba. Dibikuluvo Yerusalemi diampa. Nzambi na kunlandi lampe. Kayena ko. Eluvuva muluteti tomba. Yande ukutuvana loka wankaka ko. Tulombele kwa sedieto watu tela mana. Beto bana bakutakufana kiambote. Faki.
Ika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedito wanzambe to tata mwanda velela beto bana ba kutukulombela bakafulu watu sikidikisa Kimbangizi moyi. Kimbangizi moyi. Kimbangizi moyi. Kamboyi. 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 Bajenoye. 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 Eunwe. Embazie. Bilobiakulwe. Yangalala. Esengobi esengote. Kiese voga kiese koi. Sai vogan sai koi. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi za mokona biso ba jeune otokoyoka makambo ya 5 mois epa ya papa Mbenza. Ya solo tozali bana mapamboli. Ba tata batikela biso makambo misatu bolingo bebeko pe misala. Pe balomi lisusu tolo na tobokola. Mukola yenga tolandaki. Kote yama ya ondo ebik saka mutu. Toli ndesa esaka pe mutu. Tozali batu. Conseil faut etambola peut-être tozala mayele. Tolati banzoto tozali batu. Tango mususu tolobaka nzambe azali te. Pa mususu bakoloba nzambe azali.
soki nzambe azali bongo pasi ya boye tolobaka bie tolobaka te kasi oyo yebike nzambe azali bobangi fo ezala na ye po pasi ezala te na bato malamu na bato mabe tozali awa na mokili me tata nzambe atalaka biso banso pesaka biso ntango na mutu toyebi ke moi soki ebimi tosepelaka moi ya kitoko bula soki ebeti tosepelaka mpona nini oyo tolonaka ebota moi mpe aza na makambo na ye abongisaka yango wana biloko misato wana tosepelaka nango meme sanza eza koprograme makambo nini ekozala yango wana biso bato totosa nzambe mpo bamosusu balobaka mpasi oyo tomonaka biso na mokili eza lifelo te lifelo komona koyeba yango ntango oza bomoi kasi emonaka na ntango nini na liwa kasi mpo nini tobangaka te nde yango wana tolobi lelo eza mardi ezopesa biso mayele na likambo tata nzambe biso nyonso na mokili mobimba nkolo yesu ntango ayaki mpona biso nyonso soki mpe tataki mbango ayaki mpona biso nyonso mokili mobimba ezali kaka mpona biso bato mwindo te kasi na mokili mobimba kuna mpe na bamindele na ebandeli bowumbu ezalaki bi ezalaki te banyokamaki bi banyokamaki te kasi biso mpe bowumbu ya moto mwindo ezalaki bi ezalaki te pasi ya moto mwindo emonanaki eleki mingi nkolo yesu alobi tataki mbango kende kolamusa mosala ya tata eza ya kolala ntina yaki na mokili voir nkolo yesu oyo basepelaki na ye bazalaki pembeni na ye oyo mpe bazalaki kotosa bazalaki pembeni na ye tataki mbango oyo bazalaki ya kosepela bazalaki pembeni na ye oyo mpe bazalaki kotosa pembeni kasi oyo bazalaki kosepela na ye te distance ti lelo oyo mpo likambo ya tata nzambe elingami te alors bango mpe balobi oyo toye kolongola bino na bowumbu bobosana tata te ekeke ya mine yango ya nde ya suka eza kolakisa biso makambo ebele kasi tososola toyeba ete nzambe azali tolanda mpe tosalela mposa ya tata nzambe kasi ya motu te bongo bie bongo te ye nde akokata makambo yango oyo bilaka eza kowumela te mbongwana bamosusu bayebi ke bayebi mokolo nzambe akokata likambo na ye me nkolo yesu alobi fin du monde ta moto moko ayebi yango te meme kutu mwana na ye ye moko kaka tata nzambe ntango na soki ekoki esoki na butu soki na moi tokotosa kaka alors tolongi totya bando oyo papa totyaki mokolo ayenga po ntango wana babelge bayaki kokolonize biso
awa na Congo. Kasi ye mpe alakisaki tata Kimbangu alakisaki ke na bamindele baza na kati oyo mpe bazalaki kosepela makambo yango bazalaki me bato yango mpe bakangamaki prison na bango bakenda kosala na Belgique bazali bana nkole nkole bien nkole te lelo tozosala memorial mpona moto nyonso oyo atosaki makambo na ye tiela biso na toyoka maloba ya papa Mfuma Longo. Donc tosengi ete tozala na isengo soko tokomi lelo le 3 octobre ezali date anniversaire kasi soko totali makambo ezalaki na mokolo wana mariki nazalaki na mbola misato kasi na sina yibi ndenge makambo ezalaki ndenge tovandaki na kati na boloko na mama na motu kiangani na ngai pamba te papa kolutu nde akendaki liboso avant papa ye akendaki ni avant me ndenge tozalaki na kati na boloko nabusanaka te ndenge papa eyaki kulungula bibon moko ezalaki na se na peka ya mama na busanaka te mondela lubi ete munganga mutango mutana mwana mwasi wana vraiment za kumona pasi tika na koya kupasula yango me ndenge papa zana ndenge mususu balagira zalaki na kati na kashona ye soko ndenge nini akotela kina didusu nini soko na sina mabele to yibite akotika mama ka boy pasi achika ka boyo alunguli esili tangu munganga ye kufunga pote ba ya kusala operation aya kukutana mama bwangu mwilo uye wapi kasi ngai yote sasa sio bibibo wani zalake na wewe kuna na sema baba aya kutala mputa izalite mengana lubaki na kwa yako pasula yango mutule yango pasula yango asia lungume docteur alobi solo nzambe o izali nzambe ya solo ale yempe mpaba sali témoignage wana akenda ki relégué makamo susu tokolobe yango tango yote akenda ki relégué na putu dibela fana nini alobi tata wa zalika kanzambe ndenge nini ya yibila tiete na koya kupasula yango lelo ale ye kulungula donc tozali na bibo bokolo susu bakulungula yango lokula kusakana na kumi na tata na mwana pia ni mosanto amen. Docteur wana mundelo wana batindaki wapi akomaki nani kangamaki oyo ayebiki mpe aza na témoignage pamba te papa Kulutu azalaki kosolana na bato papa Mfuma Longo azalaki kosolana na bato ezala papa Mfuma Mbanza ba histoire na bango ozalaki koloba likambo oyo ayebiki aza na témoignage mpo ntango alongi wana nkamba papa Kimbangu nzela bakomaki na Mpemba boko Kilumbu kuna asalaki nini moi na 17h ezongi na midi mpona nini mundele alingaki ka balala me papa Kimbangu ayebiki makambo elekaki na nzela sino bakoya koboma esu tolali babutu baoyo osala mabe ekozala problème nde azongisaki moi komaki na midi ndani ayebi likambo po ete ndele wana alobaki nini tata Saidi azali be ayaki te voyage ndani ayebi siko ndele alobaki nini ata mosusu moto ayebi papa elebe eloba mama merci papa pour la maloba na babandi ya papa tolandaka papa mundele wana tango bato bazalaki na Bokilumbu
bakanisaki makanisi ete mundele akoleka te bazwaki minduki bakotaki na bazamba po te soki mundele aleki bakoka koboma ye babotola papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu lokola azali nzambe lero ayebaki makanisi na bango alalisaki bango pongi mpe balekaki. Ntango bakomi wana na boko mundele alobaki ete Kimbangu biso tokolala awa te, ba autorité na ngai balobi ete tokono batindaki ngai ete tokolala ete alobi Kimbangu tokolala awa po ete ntango esi eleki ba autorité na ngai balobi bongo. Ya alobi ngai mpe autorité na ngai alobi mokonzi na ngai alobi ete tokokende mbala tokoleka tokolala awa te fo tokende kolalaka na Mbanzango. Ya alobi ba autorité nini wana o balobi na yo wana. Papa Simon Kimbangu asalaki geste na motu mpe lere ezongaki nsima. Lere ezongi nsima alobi pa mundele tala montre na yo. Ntango atali montre atuni Kimbangu makambo nini oyo osali. Lere ezongi tozalaki na 17h tokomi na 12h makambo nini yo osali. Donc moi moské on a retenu que papa yango wana. Oui, merci. Alors, c'est qui papa Kimbangu azali nani? Nzambe. D'accord. Bon, tout que ça papa elebe sur le koloba nini? Comme on a entendu tata mwana, tata Molio Monsante, merci papa Molio Monsante pour maloba. Mondele aloba kiboui. Alobi tata Kimbangu sino te tokoki kokanga yo te, nakoki kokanga yo te, mais nazali kokanga mpe komema yo mpo nazali na service commandé. Mais sino te nakokaki kokanga yo te. Po mondele amonaki masivi likambo ezalaka esalamaka na ntango ya Josué abana na Israël aye komona yango na ndenge totangaka na Bible. Amoni yango na papa Kimbangu mondele alobi nakokaki kokanga yo te na maye nga nasili komona mais nazali na service commandé tokene kaka yango wana bakenaki témoignage wana mondele wana ntango bakomaki ye mpe akenaki relégué parce que eyebisamaki ntango ye alobi yango balobi donc c'est que yo ondimi makambo na tata Kimbangu ye mpe akenaki relégué. Makambo ya barelégué bamindele mingi bamoni mpasi mpona likambo ya tata Kimbangu. Un autre exemple, ntango wana papa Diange nazalaki na Brazzaville, azalaki na voyage na Brazzaville na Congo en face. Et sango moko azalaki mwana moto na mayele penza makasi Vatican bazwaki ye po aya koteya papa Kimbangu. Tango ye akomi te na Lubumbashi te bamemi ye pe na prison pour convertir papa Kimbangu. Bref, azali kokenda na prison, azali koloba, azali koteya, azali koloba, papa Kimbangu aza kotala kaka nye. Mokolo moko papa Kimbangu alobi na alobi lobi na 12h yo ya epai na ngai. Tango ye aye na 12h wana papa Kimbangu alobi sima ngai na lipeka. Tango asimi ye na lipeka 12h wana papa Kimbangu abondeli a Lubumbashi Elizabethville. Tango papa Kimbangu abondeli sima na yango amemi ye te kuna na Vatican. Limbisanga mwena zwa ba detail mingi te amemi ye te na Vatican. Maintenant abani ko lakisa ye makambo nyonso to ezali kosalama bazali kotambola bango mibale. Atuni ya lobi na mema yo wapi? Oh, ba parents na yo azalaki en Suisse. Ba kenete na ndako akuti ba parents ne bazali kolia. Abe bona no ba parents ozomona nini? Baza kolia na messe. Akamati bo na mema yo lisusu wapi? Atamboli na bisika nyonso tu baza ko solola. Te alobi na papa Kimbangu zongisa ngai na esika oyo ozwaki nga. Bazongisi ye. Donc papa Kimbangu alobi amen baza na Lubumbashi na Elizabethville. Atali papa Kimbangu azongi mbangu ti kuna epai ya bandeko na ba catholique na ba neveshe abinga na uti na Vatican.
na wuti pe na Suisse. Mais yo tamoli ndenge nini? Alobi na tamoli na tata Kimbangu. Na sima kaka na lipeka atamoli singai tina Vatican na moni pape na moni makambo nyonso tout etc. Mais motuna moko papa Kimbangu atunaka tata wana alobi bato oyo nyonso to batindaki yo ete oya kote ya ngai bango bamoni nzambe te. Mais yo ozali na ngolu po ozali komona nzambe. Mondele wana tango alobi bongo alobi solo tata Kimbangu azali nzambe molio mon centre. Donc batindaki ye mpo ete a convertir papa Kimbangu, mais papa Kimbangu a convertir ye akomi kondimela ke tata Kimbangu solo azali ndenge ezalaki kaka mwamba kati po ekuna na prison. Etango likamwana abani koloba ngo ne vesha abi non papa Kimbangu ngana yaki pona te ya sikabo ya te ngana pratique alakisi ngai bonzambe non azali moto lokola biso te. Tango sango zongi te kuna na Vatican babengana ye na kata lingomba azonga na ye. Tango aleki na Brazzaville akutani na papa azali kopa ngana koma moto ampasse na koma malheureux nyonso boy tata na yo moto asalaki ngai. Papa kaka ndenge oyebi ndenge azalaki abani mpe ko regrette tata asalaki boy ndenge nini tala yo moto monene okoma boye tout ça. Kaka mpona likama tata Kimbangu. Alors mingi wana tolobi belge mawe bosusu asalaki Suisse ba mindele belé papa. Témoignage mosusu ezala ye moko monsieur Kasombo directeur à prison. Bazalaki ko changer serrure ya prison toutefois stamo ya ye a kotisi a fungoli clé katani ti bazalika ko changer finalement papa Kimbangu ayoki monsieur Kasombo bao atoni alobi monsieur Kasombo bino boyaki pona ko memela biso civilisation. Oui biso to yaki poto memela bino civilisation abi oh soki yo kei na ndako na moto monsieur Kasombo soko kei a Belge soko kei na ndako na moto pokoma na ndako na moto basalaka nini? Oh non, il faut frapper à la porte. Mais ceux qui obéissent à la porte après nene koya non, mais il faut attendre celui qui est à l'intérieur. Le propriétaire de la maison doit dire entrez. Maintenant, et s'il dit entrez, c'est-à-dire au fond le kokota abi yo soko za koya na ndako na ngai. Tu vois papa Kimbangu est en prison. Maintenant aza ko éduquer directeur à prison abi soko za koya na ndako na ngai. Il faut d'abord frapper. À la il faut frapper. Vous voyez comment il faut frapper? Il ne faut pas déranger. À la il faut faire gratter 3 fois, lentement. Et puis, il faut entrer. Entrer, comme ça vous pouvez ouvrir. Et ce qu'on a dans le lobby, entrer, c'est-à-dire que je suis très occupé, j'ai autre chose à faire. Je ne suis pas à l'intérieur de ma maison. Mondele ataliti arobi na yonangai na nazali prisonnier na nazali mokonzi kolondako. Alors les blancs atalika ka papa Kimbangu ti azogelai. Après ça, deuxième jour tango ye mondele aye asalika ka ndenge papa Kimbangu alobaki ndenge to sala quoi papa Kimbangu abi oui, entrez. Ndela ti fongola porte fongola. Atali papa Kimbangu basololiti esili akangi le susu akende. Il faut toujours faire ça. Soko au moningai na lobby entrer te faut pas entrer. Allez. Deuxième fois aye monsieur Kasombo azalaki soko ye aye a Kroigny ayoki papa Kimbangu alobi ayebika papa Kimbangu ake kotambola aza kosala mosala na ye. Et c'est comme cela que monsieur Kasombo a vendu na témoignage na lobi tata Kimbangu est Dieu. Et ba témoignage belé te bato mingi ba moni passe et ba presque la totalité ya ba mindele nyoso ba vendu na papa Kimbangu ba nyoso to ba yeba ke azali nzambe. Tokoki kokamata tokamati likambo ya commandant de Rossi
Le juge a condamné qui à mort, Papa Kimbangu. Avant de mourir, le commandant de Rossi a sengaki bolembesi na Papa Kisolokel. Alobi, et si kanga nazali kokende, moto akoyamba ngai Tata Kimbangu. Mais na mayenga na salaki ye, est-ce qu'akoyamba ngai, akoy kolimbisa ngai? Alimbisa ngai. Papa Kisolokel pe abongisi, alimbisi. Et il y a qui n'a pas yebi que kuna yende moto akoyamba ngai. Donc le Belge batwana ba yeba ki très bien di Tata Kimbangu. Mingi ba souffraki, mingi o ba lakisaki foi na bango kondima na bango ouvertement ba souffraki. Baza bankol. Ma mosusu lokwa Nicodème bombaki kaka na kat na motema ba témoignage wana. Pour terminer papa na série ba témoignage wana ya Papa Kimbangu. Kamata histoire même il y a Roi Baudouin. Roi Baudouin a mataki na trône, il y a Belgique. En 1951, la même année que Papa Kimbangu quittait le monde. En 1951. Le roi, quand on a payé sa médaille, il y a un grand officier de l'ordre de la couronne de Belgique, na Papa Diangen, à Lobina Naritoy. Faites votre travail correctement, comme votre père. À Salaki Mosalanaï. Papa Diangena, Papa Mfumalong, à Lobi. Oh, Sa Majesté. Tata Nangay a Salaki Mosalanaï, malam. Oui, ton père a Salaki Mosalanaï, malam. À Lobi, et pour Nanine Bokangaki. Oh, vous savez, vous savez que l'esclave, vous savez que Baoum. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Tata Nabino a Salaki Mosalanaï, malam. Yo Sala Mosalanaï, malam. Mon reconnaissance au roi na mosala oyo ya Papa Kimbangu. Exactement comme le Seth il est grand. Tata ya Ramsès. Tata ya Ramsès a yebaki que Moïse n'est pas un traître. Mais le kola ya kangaki mobeko na tango wana akotaki na makamaba Yuda et puis finalement Ramsès a joué décision batanga te komo na Moïse sur toute l'Égypte. Et puis na obélisque nyo surtout l'Égypte va effacer. Plus question qu'autant komo na Moïse. Tout komo na Moïse, il faut pas parce que c'est un traître. Mais avant de mourir, c'est le grand à Lobi boy, à Lobi. Ngai mutu na pesa ki mon beko po ba loba. Makamuna Moïse était Moïse comment wana kokwa kolobate mais avant de mourir ngamoko na longoli mubeko wana atangi comme na Moïse 3 fois akufi po ye ayebaki que Moïse azalaki traître azalaki de la kamu ya sol et la suite il y a Ramsès c'était Ramsès to yebi histoire wana pe na ba Belge pe la même chose papa. Ba Belge ba yebaki ke Tata Kimbangu azali sol. Ya mwana ba pesaki reconnaissance l'église Kimbangiste ba signaki yango avant indépendance ya mboka na biso. Po ba yebaki ke bazali oyo ba Kimbangiste ba sambelaka nzambe ya bomo ya solo penza. Ya mwana ba liberaki po balingaki kokena na nyongo wana te avant indépendance ya mboka na biso ba liberaki d'abord dossier ya église Kimbangiste. Papa oyebi pona yo sikaboy nazo sokisa na yo na témoignage ya yo. Témoignage ya yo c'est que tango ça la révision ya jugement ya Papa Kimbangu. Tango ça là les Belges ont tremblé. Tango bango ba tremblé ba lobi jugement ya Papa Kimbangu mais ça va ruiner la Belgique. Dommage, intérêt, toko fout à combien 150 000 martyrs, 30 ans de prison. Vous savez que la Belgique avait tremblé, papa. Alors, maintenant, Bango baye komona epai na yo, papa. La Belgique, n'est papa qui sur lequel la lobby doit beaucoup, mais Bango bataliti balobi, yo pesi réponse à lobby, beso toko senga dédommagement te. To senga mbongo mpona jugement ya Papa Kimbangu. Non, même pas $1 que vous avez demandé, papa. Et les kamwane kamwisi bango yangwana na Belgique bango nyon surtout
bayebi ke nzambe azali nanka po mosala ya papa Kimbangu ezali mosala oyo biso pasi na ye ezali pasi ya mokili mobima y compris les Belges biso tokoki komona ye pasi wana te tozwa mbongo soki bango bakoya kosala ba société ça va mais pas l'argent bamosusu mpe bazalaki na mposa ya kozwa mbongo mais yo boyaki kozwa mbongo yango wana likambo wana la Belgique bango nyonso to bakonzi même si ils le disent pas dans ba discours na bayebi na nkamba bonzambe ezali kaka na likambo ya révision ya jugement ya papa Kimbangu et emonanaki mpe solo mokolo bazopesa yo le copie ya jugement ya papa Kimbangu ntango bazopesa yo le 3 octobre 2011 na Mbanza-Ngungu et puis kuna couronne esalami na soleil likambo wana événement wana na monde bayebi ke solo ezali na yo et solo mpe ezali na nkamba ezalaki le 10 mai oyo journée bahandicapé na 1940 le 10 mai na 1940 ezalaki mokolo oyo l'Allemagne avait envahi la Belgique et mokolo wana papa Kimbangu plutôt gouverneur général baye epai ya frère supérieur baye le 10 mai 1940 c'est exact baye balobi bosenga ezalaki papa Kisolokele na papa Diangenda babengi bango na ba frère supérieur balobi vous avez appris la Belgique est envahie par l'Allemagne yangwana le gouverneur général aye alobi baye kosenga na bino bosenga na tata na bino Kimbangu mpo ete ako intervenir mboka na biso tokoka kozala libéré boyebi ke bino botangaka epai na biso etc. Papa Diangue na koti sur le boko na poche abimisi chapele ba botoli chapele babi ezali kama chapele te abime bino boye bisaka biso to donc kama ba botoli chapele ba lobi pas question chapele bo benga tata na bino ndenge bino bo benga kai bo kanisi biso te yebaka te tango bino boko benga ye akoya bo solola na ye présenter lui requête oya biso ndenge biso to sengaki nde mokolo wana ndenge nzemo mpe eyemamaka na kati ya lingomba kana wantu bekangwa nzambi kekangwako nzemo wana yango na eyemamaka motu akoki kokangama me nzambe akangamaka te 100% motu et 100% nza ndenge yo ozali papa koyeba nzambe ezali esengo 100% moto et 100% nza. Lelo, la Belgique est devenue un royaume. Na roi na makamu na bango so la guerre est terminée. Omoni bonzambe ndenge yango ezalaka. E bango bayebi, e bango nyonso tout elika na bango ezali epai na yo. J'avais participé bole misanga tata mokonzi bayebisaka makamu audience ya mokonzi te kaka ndenge wana. Na participaki na audience oyo ezalaki ambassadeur Union Européenne, ambassadeur ya Union Africaine bayaki kotala yo en 2018. Nazalaki na audience wana ponga mtu na memaki. Nde mokolo wana olobaki na ambassadeur Union Européenne benga roi aloba bakamu ya tata Kimbangu po azalaki na kati na bino boyebi alo bosakola na kati na mokili mobimba makambo ya tata Kimbangu. Tango biso tozongi na katika na mukuse papa audience wana ba détail moya koloba yango te parce que yo sa mokonzi fo autorisation na yo. Tango biso tokenaki na toni monsieur kombo bosaninga liso ça va revenir. Tango na ke na bureau na yenga ngana bi monsieur Brand. Est-ce que yo oso bengi roi pona koyebisa ye aloba makama tata Kimbangu? Ah mais non, après l'inauguration, après les élections, d'ailleurs, on a inauguré musée, etc. Tout ça, non, c'est une urgence. Tu ne l'as pas fait, et ça allait mal monter. Papa n'a évité de na bonzameno et salaka. A Oumela quitté 2 semaines après, il a été expulsé du pays. Tala makambo oya tata Kimbangu ezali vraiment urgence makasi na ko kozwa temps mingete akoloba yango ti tokolala
ba belge ba yebi très bien mokili mobimba ba yebi très bien surtout ezala ba suisse ezala ba belge ezala ba français ezala ba suédois mokili mobimba ba yebi que lobiko ezali na kata tata kimbangu mingi ba souffre na tina na likabo oya tata kimbangu. Même le sénégalais azalaki machiniste tango ye amonaki likambo esalamaki na train avant papa Kimbangu aya yempe il a eu des problèmes. Ce machiniste il était sénégalais pour andimaki abi non tronga na za komema moto andenge mosusu. Et il n'y a pas que des Belges, il n'y a pas que des Français, banani, tout ça pour soulever le problème. Il y a des Sénégalais, il y a beaucoup de nationalités, battu belé na kati na mokili. Ba mon passe na tina na likamo atata ki mango po ba yeba ke te likamo ezali solo. Lelo zali ko tongisa memorial ozali ko tongisa papa yango nde ezali étape moko monene décisive. Bana en Israël basalaki 40 ans tango bakomaki na 40 ans. Eh bien, Josué, parce que ça qui tourne, a ngalisaki mibeko makasi po basako koma na terre promise, mais Josué likamo ya acte ya liboso salaki ne mémorial pour nanine basako kota na terre promise. Et yo pende ko sali ko mema biso depuis 2018 na centenaire ya papa qui solokele oyemisaki nze mo Jésus purifie-moi. Olobaki po tolanaka maloba yo nzambe kaka na bilaka no na maloba na moko. Olobi bobonga ma toza kokota na mokili moyelaka te toye kokoma tango tokomi na étape oyo totonga mémorial na baoyo ezali na Josué chapitre 4 1 suivant nde ezali komona nete tokomi na étape oyo nkalisi lisusu mibeko makasi emonani eke tozali kobelema na kati na bilaka eloko ezali na biso kaka nini botosi na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup papa nengo lobi to ya kopesa ba témoignage na tina likambo tata Simon Kimbangu. Ezalaki avant 1921 ndenge bakoko bayebisaki biso tata Simon Kimbangu azalaki na muninga na ye koko di sweme abanaki kokende kuna na mpemba mbala ebele. Ezalaki na mois de juin papa Simon Kimbangu akende kotala muninga na ye na mpemba. Na mpemba wana eza na beto mokikongo belo to bokela bia donc. Mboka liboso uti munda boye mboka liboso bengi mpemba yemi bale su mpemba. Alors tangu akena mboka na ye oya papa koko di sweme atuni muninga na ye abiki azomela masanga liboso kuna. Tangu akeko kotala bango wana papa koko di sweme azali na ba camarade ne pe lisusu. Mbala moko atuni muninga na yabke ngayeyo baninga mususu bazokena mboka mususu na mpemba ka lisusu parce que ça trop parti bien avant mpemba potawali na masanga awa masanga ngo esili abite bo benga bango masanga za na kati ya mukikongo nghalu to bokila ya donc eza na kati kuna Kalebas. Voilà, merci beaucoup. Kalebas. Tama bengi bango baye wana ipsi mo bezo masanga za na kati ya Kalebas wana kutu bato wana bakomo saka la papa Simon Kimbangu. Masangeza to komelani ke bombos botala na kati masangeza na kati batala ba masanga na kati ba meli basilisi kala mois de juin ka wana ipsi bango soki aussi komela masanga bokena nzeta safu kuna safu eza kuna bobuka bakomi ko seka papa Simon Kimbangu oyo mois de juin c'est oyo ba safu eza la kate biso awa abio bokende kotala kaka na ba ina tala kuna papa donc nsafu sisa to malomba ba safu eti yindaka makasi. Safu wana baona oliango ko bana na mois de juin ti mois de septembre. Bazolia ka safu wana. Et papa tant to kendaki na mpema 2015 nde lisolo ebeta maka na mukolo wana. Ya mibale tango bakangaka papa Simon Kimbangu bakomi na Mbanzangu. Bo biso na Mbanzangu 4 paroisses za kuna ya église catholique. Ndenge bakoko bayebisa biso na 4 places wana eza makambo ya papa Simon Kimbangu elekela place wana. Na église Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse etongama na 1934. O likambo na lobela esalama 1921. Taba koma place wana papa Simon Kimbangu, père catholique na kombo ya monsieur Van Poot. Ayaka na pigeon.
pigeon eto malambo kibeni musupu da mfunu kibeni mais atela ngo poison tangu sikoyo amoni papa Simo Kimbangu ayebisi ye kino Kimbangu nalambilo pigeon oyo olia tata Simo Kimbangu atali pigeon alobi kino timlo kwa munkumbu ya mfumu Yesu Kristo don lingala pombo na nkombo ya nkolo Yesu pigeon oyo balamba eboti ba prime mbala moko mati likolo ekei kaka esika wana kaka bamendele bayebisi na bandeko na soto mundu bazalaka wana ke muto to kanya za misala mabe bapesaka fausse information papa Simo Kimbangu alobi te nga nazali muto malamu ne pona ko big sabino mbala moko abimisaka mbongo tango abimisi mbongo apanzango wana mbongo wana ti lelo bakoko na biso bisu baza nango na kati ya mbongo wana badesina mutu mwindu aniati mundele nde likambo wana esalemaka na 2021 na paroisse ya Sainte Thérèse wana papa mwa moke nazalaki nango yango wana papa papa nga naza nakamwa témoignage oyo nakopesa nakanisi papa yo opesaka nga misala ya basite nyonso banda mbanza ngungu ti kamba basite oyo musala oyo opesaka basite nyonso presque natonga ngo mais eloko nakamwaka na boko kilumbu na place oyo azongiselaka moi nalali natala likolo efongwani bango misato bakiti kokita baza kokita kaka boy sikoyo nga sikoyo na bandi koganga banzambe bango na baza kokita banzambe bango na baza kokita mais tango bakomi esika wana makolo ekomaka na sete nayebi te papa soki likambo nini basalaka wana nayebi te ti ndenge baza kokita likolo ezalaki kaka kofongwana mbala moko natala bango wana bango misato babandi kozonga nga na bandi koloba nzambe Dieu merci bango wana babandi kozonga tango kaka bazongi lidusu wana ekangami pa nga alobi merci nzambe na ngai tipe tongo etani na bandi traçage ya musala wana papa siko papa eloko moko esalaka nga pasi misala wana presque basite nyonso misato nasilisa mais vraiment papa couleur ekota te baporte ekota te propriété ezalaka te nakanisi mbala liboso nayebisaka yo papa José apesaka bacouleur epai ya peintre moko ya musicien mais bacouleur wana emonanaka te ti sikoyo papa ezalaka kaka ndenge wana nde yango wana kamwa témoignage naye kopesa. Merci papa na biso makambo tolobi oyo ezali ke biso bamindele na biso bato mwindu tozali na maboko ya tata molimo centre na ekeke ya mine eza bongo bia bongo te soki totali ngai nasengaki mbongo te ponini nayebi te papa elebi tata Kimbangu akufi bakongo basengi nzoto likambo etamboli ti ekomi epai ya roi Baudouin kuna esukaki ndenge nini Roi Baudouin ye ayebaki likambo ya tata Kimbangu très bien alobi bopesa ye na kati na famille na ye akundama avec honneur avec dignité et cérémonie wana yango wana apesaki autorisation ya inhumation ya papa Kimbangu ndenge ezalaki ndenge Joseph akendaki kosenga nzoto ya nkolo Yesu
nde apesaki pe autorisation na bakongo bakena kokunda nzoto ya papa Kimbangu, mais sous l'encadrement ya bango moko ba belge nde bakenaki ti bake kotia nzoto na ye, et puis après ba surveiller pona koyeba nene kosalema après yango wana nde nayebi papa. Oui, parce que nalongi yango pamba te bamosusu balingaki batumba yango, mais roi Baudouin zwi bakonzi nyonso avandisi bango batumba mpe batumba te, bango balobi te batumba te, bapesa kor na bakongo bakunda ndenge basengi. Boyebi boye te boye papa bongo tokende kozwa mbongo te papa. Biso toza na besoin ya mbongo te, kasi tolanda oyo Nzambe alingi esalama nanu tosilisi te, me likambo ezosalanga biso mpasi. Biso bato ya ntango oyo toza korespecte likambo ya tata Kimbangu te, toza korespecte likambo bapapa batiki te. Eske mapamboli ekozala na biso soki toza respecte te? Ekozala te, bongo soki torespecte. Kasi toyebaki kati na Lingomba makambo papa apesaka nzela na papa Asumbe réunion oyo esalamaka na Brazzaville ke na Lingomba bato mabe bakokota bazali be bazali te. Soki komi pre tolanda tozongela yango susu to comprendre ke oyo nyonso bazobebisa na Lingomba bayebani. Meme dimanche ntango nalobaki makambo oyo ezosalama na biso tozotambola ensemble na bacamarade, alors nayebi te me soki ndenge nini bato baza kokumisa me te mate eza nécessaire. Sika wana tozoyebela ke mabe ekoti na Lingomba mpona nini maloba ndenge eza kolekana. Papa tjana maloba papa. Okumbi ya tata mwana pia Musantu mukumba Nzambe apesi bisu ezali mukumba moko kosakana na yango te, bamama batata ndenge tokozalaka ntango nyonso lokola makambo yango toza komona kango lokola eloko ya pamba. Ntango tozalaki na Nkamba tozalaki kosuivre mwa makambo ebele maza kolekaka na poto mpona ntina mosusu te, bango ebangisi bango nde likambo ezali kosalama awa na kati na Afrique. Pamba te bango nyonso tu ezala bavoyant, ezala bato mosusu oyo minene minene basalaka likita kuna na poto. Balobi ete tokamwe mingi ndenge nini ntango oyo tozali komona makambo na biso baza kotambola lisusu ndenge makambo azalaki kotambola te na ntina nini. Sikasaka wa tofo toluka nzela toyiba mpona nini diminution na force na biso ye. Maloba na bango wana etamboli. Ya solo esali pasi na bato. Tomoni nde eloko ebimi kuna na kati na Afrique. Nzembo ya bajeteki na oki nzembo ya badirigeant. Ya solo tozali riche me tokomiyibaka te. Ifo toluka nzela ndenge nini bato oyo baye kopanza biso boye. Tatanki mutango wa kumia wa mukoro oyo
alobi na biso ete mokonzi ya bato minene wana alandi bango ti na braza bakomi awa na Congo basali mpe likita na bango me baza koloba makambo nini eloko nini mpenza bango bomoni ya mpasi biso toyolobi na bato te kasi maloba maza kobima kaka moke oyo yango wana nde ezokisa bango puta esali bango mpasi 450 charlatans ou bien bavoyants ndenge bavandaki kuna na putu balobi ete likambo ezali tomoni ndenge basekosu toyeyela yango ntango oyo mosala biso eza kotambola lisusu te toloka nano likambo oyo baye kodécouvrir kuna na afrike likambo ebimi ekasi biso moko moyen te yango nakopesa quelques minutes na tata Osumbe alongo na braza po atepesa biso nano sango ya bato wana soko bolingi papa Osumbe yaka papa Osumbe azali wapi yaka nano kopesa biso sango ndenge yango ezali koleka na bato wana bango balobi nini likambo nini etungisi bango oyo esali mama Augustine ou bien oyo esali mama Mkenda ou bien esali mama Kapinga oyo esali Mutakwamadi ou bien mpekepeke na kombo na tata mwana pe molimo mosantu nayali kopesa kaka témoignage na makambo oyo papa auti koloba. C'est vrai banda lokola papa alongwaki na biso na nkamba awa topesaki message nakanisi le 28 mai et boyokaki contenance ya message oyo enseignement nini papa vandaki nango na nkamba pona kosala 5 mois et tokendeki na Brazzaville aussi topesaki ndenge moko lokola topesaki awa alors eko na makambo wana etambolaki eke na kati na mokili mobimba lokola ye moko auti koloba na permission na ye baoyo balobi les géants du monde donc les grands maîtres du monde batalaki balobi silikui makasi ezali kotambola mpona koempêcher développement na force na bango donc balobi le monde à l'inverse donc mokili ebongwani boye bayali na perturbation moko makasi elingi koloba par exemple mwasi soko alambi nzungu ntango yali kopela bamoni kaka nzungu yango moko esopani bayali koyeba te nzungu yango yali kosopana mpona nini alors basali barecherche na bango ndenge bayi kokuta balobi eyali message euti na kati na église moko na kati na mokili na Afrika oyo bapesaki annonce na 1917 alors yango le grand maître excusez-moi lokola papa alobi grand maître ya ba ordre de société secrète ba ordre de templier ba rosicruciens ba franc maçonnerie na ba magicien donc grand maître na bango adjoaki lisusu nouvelle que papa azali na Angola journal moko na Angola elobaki leader suprême des églises leader suprême des églises donc ebimaki na Luanda bato yango bakapte na makambo na bango lokola bakapitaka yango bamonaki ete il faut bokende ko renforcer ko dynamisation lisusu ya propagande na biso na kati na mokili na Afrika balobi toko transiter wapi ye azali na Angola ekoka te na Zaire ekoka te toleka na Congo nde bakombaki na Congo juste mokolo toyambaki papa awa grand maître le géant du monde akomaki na Brazzaville kuna na Brazzaville na ciné Vogue eyali ciné monene oyo ba autorité basalelaka baréunion na bango donc asalaki rassemblement na bato na bango à peu près 7000 personnes donc 7000 personnes bakotaki na kati na ciné Vogue pona kojwa les nouvelles instructions ba directif première barobi réadynamisation de l'épanouissement de la rose croix en Afrique
Deuxième point, balobi, les nouvelles méthodes et principes de l'enseignement. Troisième, balobi, solidarité aux membres de l'ordre. Donc, nakat neango, pesi enseignement directif pour combattre oyo message bayokaki na église kimbangiste. Église kimbangiste a pesaki message nini? Église kimbangiste alobi a dénoncé ou a dévoilé le secret de la déviation ou la falsification de la religion. Donc, l'Église Kimbangiste a proclamé libération et l'égalité de toutes les races ou les dernières tribus du monde. Donc, l'Église Kimbangiste a sali rappel aux 10 commandements Alliance de Sinaï. Alors, ork makamboana nde bango bayelaki ko bomba pona ko bomba mokili pour que mokili etambola te bato batikala bombu na kati na maboko na bango. Alors maintenant église kimbangiste aye ko dénoncer alobi likambo yango polele etamboli njoka ndia wa biso trobaki na radio te trobaki na journal te mais bango basi akapite yango bapanzi yango basensibiliser bato. Donc bato bali sensibilité à peu près 7000 en na kati na biso na Brazzaville na République populaire du Congo. Basalaki réunion yango une semaine. Alors, bakopesa bato ba possibilité. C'est-à-dire possibilité nini ezali mbongo par exemple. Bakopesa bato na bango mbongo mingi pona ko étouffer la bonne marche ya message ya kimbangisme pour que bango toujours ba dominer pour te bato batikala ba esclave na bango. Bako sensibiliser ba sali na bango. Bakopesa bango mbongo bakoleka de toutes les manières na église kimbangiste aussi bakokote na église kimbangiste na manière mususu likambo yango excusez ngai papa alobaka yango tango toyaki na soirée kuna ke ndenge alobi ke basili kobongisa makambo pona kokota na église kimbangiste na 3 positions ba mususu bako se convertir bakozala lokola ba pasteur. Tango yali pasteur akokende na nkamba akoya awa akokoma epai ya papa akoya ayeba force kimbangise yali ndenge nini tango yaza kokota wana aliko transmettre ba information yango epai na bango kuna ke voilà force kimbangise utaka boye esali makaboye. Deuxième position bakozala na mbongo bakoleka na bakati na bato na biso ba homme d'affaires ba oyo badwi ba défaillance na bakati na ba déclarer faillite na ba société na bango bakoya kopesa mbongo ou kopesa bango ba crédit pour que akota aye baba mouvement na dirigeant na jeteki ndenge nini bato wana bapesaka. Donc ya ali kopesa njoka nde ali mandaté na grand l'ordre de Rose Croix ou frate maçonnerie. Groupe mosusu bakokota na ba mouvement na ba mama na ba nini bakokota kuna uniquement pour na koyeba force ya kimbangiste ezali ndenge nini pona ko détruire yango parce que monde eyali susu ko bouger te eyali stationné etelemi. Alors bato wana bali ko bouger susu te donc ba tenir réunion yango na Brazzaville ba clôturer yango lobby yango wana mouvement yango eyali à marche kuna eyali déjà même to ko ba délégation wa ba koya wa ba fidèle mais bali na mission. Alors nde na situation yango bakonzia kuna mususu pe bayali kotala balobi message ya kimbangisa tuyali ko analyser balobi na biso mutu muindo po na nini asala kaeloko te na kimbangisa ba biso te mutu muindo asala kaeloko te po azali na mauvaise pratique azali na mauvaise héritage. Donc na héritage yango mutu muindo ali ko développer te atikali esclave ya muninga e ba mususu batu ya mayele basali analyse ba monite message wana yali ya solo. Pourquoi mutu muindo akina putu ake kosala classe kuna azongi ata biki ya pamba yuko sala te mais ali na mayele na muninga moko basalaki na ye. C'est vrai il y a mauvais héritage donc héritage wana et ko développer mutu muindo te donc mutu muindo akotika toujours esclave na mutu mususu. Alors ba mususu bakamati par balobi non biso toko soutenir message kimbangisa parce que message kimbangisa et ali kofungula biso miso mwa moke. Alors yango wana position yango ezali particulièrement pour nangai na kopesa na biso nyonso et que tenir compte na makambo mutindo wana oyo tuyali koyoka
biso nyonso toyali awa bandeko na biso mingi bayekoli makambo ya mikanda ya nzambe ou bayekoli bahistoire de la religion. Tomoni histoire lokola islam oyo bamusulman, mais Mahomet bato oyo bayekoli théologie bayali awa to bakoyoka ngai, Mahomet azali kaka mutu alobaki seulement, alobaki maloba ye moko. Mahomet alobi ngai nayoki nzambe, alobi na ngai, alobi koma boye, akamati secrétaire na ye babengi Abubakar, ye moto aza kokoma maloba, Mahomet aza koloba. Sima Mahomet abimesi mokanda buku oyo babengi Coran. Mahomet tango abimesi buku wana alobi maloba oyo ngai nalobi moto akoki kotia yango tembe te, pamba te maloba oyo euti na likolo epai na nzambe. Oyo ngai nazala koloba na bino eyali kopi, moto akoki kolongola ata litoni moko na kati na message na uti koloba awa ezali te. Bato ya mayele bakoti na islame bango nde badefendre doctrine wana, bango balobi ya solo makambo oyo Mahomet alobi eyali ya solo. Yango wana islame eyali une grande religion na mokili mobimba, moto akoki kodétruire te. Soko tuni bango balobi kende na likolo kuna okende kotuna moto oyo apesaki message, biso toyali na copie ya lettre bakokorige te, bakokorige original. Biso toyali awa na copie ndenge lini oyo akoya kokorige yango kende na likolo, moto nani akokende na likolo? Islame ayali religion moko tokoyeba. Ata na histoire ya église oyo toyali lelo ba église chrétienne, soko tomoni biso nyonso awa oyo totangi mokanda ya nzambe, tradition ya église catholique romaine apostolique, église catholique apostolique romaine ezali bato baforme code na bango bandimi ke tondimi likambo oyo yali boye bakomi bato ya mayele bapuye yango église catholique etikali boye, moto akoti atembe na yango azali te po te bato ya mayele basoutenir yango toya komona lelo. Église protestante ndenge moko ezali bato, moto oyo nani Martin Luther oyo mwane oyo azalaki na église catholique alobi non makambo bino bokoloba awa yali malamu te, yali lokuta ngai nakei kosala makambo na ngai. Akomi bato ya mayele bakoti basoutenir thèse yango. Église protestante ata moto moko te ya mayele akodétruire yango parce que bato ya mayele basoutenir yango. Tomoni na religion mosusu lokola hindouisme epai na bayende eyali ndenge moko balobi bato ya mayele basoutenir ekei. Namoni likambo nini te biso tokoki kosoutenir te, biso bakimbangiste eke toyali na nzambe na kati na biso ali kopesa biso message e biso toyali koyeba yango mokili mombimba. Bato ya mayele makasi bavaillant basavant bango moko balobi ke non, force na biso eyali détruire, eyali complètement anéantir. Donc force yango eyali na kimbangisme baproclamer il faut bamandate bato mpo na kodétruire yango. Bon biso moko bakimbangiste eloko nini tokoki kosala soko toyali ya contradiction lokola grand père alobi awa apesi biso histoire ya bango nde basoutenaki église kimbangiste, bazalaki na bato ya mayele te ndenge alobi awa, me bayalaki bato kaka bango moko na moko. Mais sikoyo bango basali makasi ekomi église au niveau ya mokili mobimba. Maintenant tokomi na ba intellectuel na bato ya mayele na ba savant kati na biso, mais eloko nini ekoki kopekisa biso pour que to soutenir idéal et la triompher. Wana eyali question pour na bato koyekola mingi pour na nini tokoki ko soutenir doctrine na biso te, soko toyali ya contradiction biso moko ndenge nini tokolonga. Yango wana naponaki kotanga mwa mokanda mokewo eskizenga na kosala prédication te, mais eyali bobele pour na ko accentuer information yo 3 verset na komona maramu te 22 bon 24 balobi boye soko bokonzi ekabwani na kati na yango penza ekoki kotelema te. Soko libota ekabwani na kati na yango penza libota yango ekoki kotelema te. Mpe soki satana asili kotelemerana mpe akabwani akoki kotelemana te, kasi suka na ye ebelemi. Mutu te akoki kokota na ndako na mutu makasi po na kobebisa biloko na ye bobele soko akangi mokolo na ndako na makasi na yango penza. Merci. Oyo makambo zaki na 5 mois pa ya papa awana nkamba. Elelo oyo likambo bapesi biso.
tala ndenge tozotambusa yango soki tozotambola malamu oyo nyonso batata balobaki tokomona yango me soki tozotambola malamu te ekozala biso kaka pasi na pasi kimpwanza kempeve ezali boye eza boye papa indépendance ya nini ya molimo voilà yango be yango te yango papa eya be eya te eya mpe bato mabe bakoti na bamouvement bakamara ya mabe bakoti ndenge papa alobi bande noire wana kolongwa ndenge nini batata balobi bolingo mibeko misala tolona tobokola alo makambo tozosala eza programme tata nzambe abongisaki mingi boza koloba o papa alingi akufa na ye eske ngai nalingi akufa tozolanda programme oyo batikelaki biso bongo be bongo te batata balobi ke tolona tobokola tozomona nete eloko pamba me makambo ezali wana mpo totali na kala baza koloba ke na eglize kimbangiste bato ya mayele bazali te soki toza na posa ya likambo na misala tosalaka na lingomba tokoki kosenga bato mosusu bato wana bango tofutaka bango me lelo eza lisusu te ezali bongo bato mayele bakomi mingi na lingomba tozali mingi oyo bayekoli na niveau moko mpe ya makasi kozwa exemple révision ya procès le 2011 na ntango nkolo yesu avoka azalaka na ntango atataki mbangu bakangi ye avoka azalaki ntango basambisaki avoka azalaki te me na procès avoka bamonanaki be bamonanaki te bato libanda beyebaki mbangiste ndenge bapapa asumbe balobi bato mayele mingi tozokoluka likambo oyo toza nango mposa emonana bongo be bongo te bango bayaki na loposo mwindu na mondele biso nyonso tozotalela na tata nzambe tomoni papa moko aza wana alati pembe pembe tolanda na témoignage na ye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu merci papa likambo epesi ngai pasi mpe somo ntango lobi na ntango oyo toza kolinga kocomprendre vraiment yo te yango etelemisi ngai place nazali ntango na biso papa témoignage na ngai naloba nakoloba ebele te pamba te ezali molai banda na papa songi ya nzela na yo oyo ozali wana papa biso tozali bato bino bozali banzambe bokeseni ekozalaka bien que loba témoin ya mutu nzambe témoin ya nzambe mutu papa nakokende molai te likambo yango epesi ngai pasi mpe somo pamba te nabateli yango ntango molai na banza bandeko na ngai baza kolanda ngai bandeko na ngai bakimangisa mokili mobimba tata simoki manki angani avandi liboso na biso oyo biso toza kosakanela oyo biso toza komona kwa moninga mutu eyali moto likambo na bombaka yango malamu nde nalobela bino bandeko na ngai ya mokili mobimba papa ali mutu akosakana na ye te
ngai natalaka nene natalaka yene elongi te. Na 2008 na Payot nakende kosolola na papa nalobi na papa pona nini ngai soki nasali lisumu malamu na sibiri yango vraimen ya solo ke nasali lisumu. Papa ndenge avandi wana atali nga na elongi boye azongisi elongi na nsima. Misu na ye malongwe, zolo malongwe, munoko malongwe. Atikali eloko moko te na elongi na ye. Nalingaki naloba natikali ya kotelema. Eloko nyonso tu bamiso bazolo nyonso tu munoko elongwe. Tango azongisi elongi boye azongisi nyonso. Ye wana vandi liboso na biso 2008. Batata na ba mama pona tango na biso ezali somo. Papa lobi na ngai ozokende na est. Na lobi na papa na okende est te oyo na mona ikuna eleki makasi mingi. Na kutani na papa lisusu ozokende na est. Na bokuse tokei kokutana na Kinshasa na 2009. Papa lobi na ngai ozokende est. Nga lobi papa nakokende est lisusu te. Papa wana tango wana papa Jéri aza chef de centre. Papa lobi papa Jéri kendo kozwa mwasi na ye. Mwasi na nga aye. Papa lobi na ye mobile na boye kokende est yo lobi nini. Mwasi na nga lobi papa oyo lobi yango nde biso tokosala tokokende pa yo lobi. Ngai ba projet na ngai ezalaki nakende Lubumbashi nakende nga Afrique du Sud neke sala makambo na ngai. Batata na ba mama ezali likambo akosakanela te na tata Molimo Santo avandi liboso na biso. Na bokuse tata Jéri alobi na ngai ndeko na ngai kobanga eloko te na lelaka makasi. Tango tokabwanaki papa ye na kamba ngai nazo prepare kokende na Goma. Bandeko na ngai nakomi na Goma. Bitumbe ezalaki makasi. Wana ezali ayo na ngai. Merci Toyoki. Merci beaucoup tata Molimo Santo. Yami bale ezali boye. Te zela non. Toujours te yana ba jeune. Pesa na micro et pas potamonto. Merci tata Molimo Santo. Papa la ti jaune yaka Mario Roya. Potomone papa Mbenza pe akoloba. Papa keno vana na.